Ouais, bonjour, bonjour, dans le monde entier. C'est le Big Boss Zoro Mabiala, Vienabino ya Bogar. Et voilà, oyo ndenge na lobaka, vie oyo aleki Chaka Congo na beauté, naleki lava l'avenir na beauté, naleki lisusu di koko, kokodioko na beauté. Muto akoboya, asuba akete kolala, parce que eza bongo. Surtout na ba beauté ya ba jompoi ya ba popcorn popoli mukelenge et o ba beauté ya solo. Donc voilà, donc na news moko ya mawa oyo na ye po na pesela bino vraiment toyaka kaka soki likambo ezali toujours en mode caillou biso et pas news ekuteli biso et pas ipe tokosalela information pour na kopanza to pesa bino. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a reçu comme news? Voilà, d'abord, eza vient à Bino ya Bogar, na ya kakaka, ndenge écoutelinga, naza boye, donc, voilà, bilamba ya musala. Eh ben, bomoni pe bisika nazali, eza bisika ya kokauka, bota la kaka, nazu la bino mwa moke, nazali kolo ya ngomba, et pas batu baskiaka. Bozomona banda kukuna na se, bozomona ba kar kuna, ngaza na likolo penza donc na likolo donc naza pembeni ya mapata tango na lobaka na bino ke naza mosantu nga mpona kokende lola eza pas cité parce que tala babisika neti onga na komaka eza pembeni penza mpona komata chez le bon Dieu donc naza pembeni ya mapata yango oyo tala eza mosika te na nga awa soki na mati soki na pusani susu moke na ngomba wana na komata ti likolo bokomona nga penza na loboko ya mobali ya nzambe tata ya obokasi bonso. Voilà. Eh ben bandeko vraiment triste nouvelle oyo ya ndeko na biso Pati Luboya oya uchi kotika biso. Donc news nazui babenginga nazokoloba ndenge nga nazui li news ndenge pe nazopesela bino. 1 téléphone masqué. 2 la personne elle voulait pas se identifier. Mais alobi nanga ke azali congolaise tozolo bana lingala azali congolaise azali la sœur ya mwasi oyo mobali ya kufeli ye na maboko ye auti Danemark azalaka na Norvège te auti Danemark na mboka ya Tromsø soki na bosani te Thomson oyo toliaka ya poisson te mais auti na mboka moko boy Tromsø ndenge alobi na ngai na Danemark. Alors news eza ndenge nini alobi boye na expliquer batu po batu ba congolais bazosala ba vidéo ba audio pour rien. Lokola yebi ke vie les news page eza na vitesse à TGV news oyo ekokoma le plus vite et rapide et pas ya ba congolais. Voilà. Alors la sœur m'a dit ainsi. Alobi ndeko mobali wana azali mobali ya copine ya sœur na yete baza ba copain copine ayaki wana na bapoko akoka ndenge ezalaka ale Amélie mais tango akendeki na salle de bain soki kotia mwamba to encore franchement ya monaki na yete wana ya monaki na yete mais kolia komela en tout cas baliaki ensemble bamelaki ensemble bakepe na chambre boyebi kaka ndenge kaka kukule elombe kaka kukule elombe pe elekaki c'est bon mais a constataki que force wana azalaki nango ezalaki lokola ya dopage ndenge balobaka muto ase dopé ndenge ba cycliste ba boxeur ba catcheur ba sportif ba dopaka momi asantaki que force eza vraiment ya ba 4x4 lokola ba pine ba tie ba chaîne. Alors amonaki ke effet ebandi na mobali na tango ya mi-temps bazaki na mi-temps pause effet ebandi ya lobi mais qu'est-ce qui se passe aweli nanu kotie nanu gondo alatisi ye mukadi ya ble oyo marke mabanza alataka wana donc après alobi mais nabenga police tango badosa ba grimace abi nga na yebi na épilepsie te
malade ya ndeke te na yebeli ete banda to yebani na ye mais on azomona on dirait ba grimace ya malade ya ndeke ndenge salaka. Bon, de toute façon nabenga quand même ambulance abengi ambulance ezozo vraiment temps pour ambulance eya alobi nabenga lisusu police abengi lisusu police donc bango nyonso bazoya mais à se souvenir na histoire ya Babia na Alima oya Angola Babia Ndonga oya chanteur ex ya Manike donc Manike comme veuve voilà wana bobosa naka identité wana te donc Babia Ndonga akanisi histoire tangu Babia akufaki na ndako ya Alima batu nyonso bayebaki kaka ke ou mobali ya Alima azalaki na ndako abeti Babia nzete ou Alima abetaki Babia nzete yango ya lobi pour preuve loko nazomona grimace boye normalement il faut na réanimer ye po azape na poto akumbaka kara yebi ba effet soki mutu akwei kao ba réanimaka ye siko ya lobi ke akoki ko réanimer mobali oyo te po azoningana azosala ba mouvement ba réanimaka mutu azoningana te alors azotala en attendant azela ambulance ou bien police mais alobi mais lokola ekozala ke tamso bako koselanga makambo ke na sali na bomi mutu tika na zwa preuve po na yeba et puis na expliquer pe na police po langi ye moko alobi ke langi eza mwa muke mobulu peut-être akoki kolakisa ndenge ba preuve azosala po na police to ambulancier wana ayeba eloko nini arrivé na ye peut-être mobali akoka koloba te. Alors alobi nazwa image quand même en attendant bango bazoya po amona ke eloko moso asala te ko réanimer akoka ko réanimer ete po azoningana aosala ba grimace ti alongwe na mbetu akwei wana rapport ndenge baopesela ngai epa ya ser na ye ya beteli ser na ye lisolo. Alors kosala ke azwi video wana atindeli yango kopini na yebi ke tala Pati Luboya ndenge asali kopini na ye atardaki te tout de suite abwaki na piriye abwaki tie ya kokomaka na maboko na biso ba VD News donc mukili mobimbashi ezwaki yango déjà. Alors yango alobi mwasi bakangi ye te mais police alobi na ye ke bakoyoka ye azonga nano na ndako na ye ser na ye aye kozala pembeni na ye po akonsoler ye donc ezali kambute ke asalaki a publier mobali non alobi boyo quand même me voix oyo eza na kati wana ya video wana po nga moye na tia video wana eza te boyebi kaka makambo ya ba YouTube ndenge ezalaka donc Google soko tie biloko ya bongo eza déjà danger bakoki ko bloquer yo page donc nga moye na tia ba biloko wana eza te me bato baza na ba image nango bayebi o pe balingi na tindele na privé babenganga na kotindela bango voilà. Alors yango alobi ke bokoyo katanga na kata video wana nazoba nzambe na ngai nini esalinga boy alobi mwasi leki na ye azoloba bongo. Voilà bandeko yango na sengi ke bosala ba video to ba voice ba audio avec raisonnement oyo nga na zui na source nyuso nga nazo pesa bino. Voilà donc ezala te ke ndeko na biso boboma ya avant po ye pe mi boma po na ba choc po na ba critique ndeko na ya mwasi mutapesinga ba news oyo abombi kombo abombi téléphone jusque là alobi ke après mbila akobima po ye moko mwasi wana aloba. Merci na bino bato balandinga na bokebi nyonso mais ndenge ezalaka kaka video soki eye il faut pe na profiter na pesa ba yanga imbote surtout que na bisika neti ya boyi nazali awa ya ngomba donc na ko raté kutu na pesa Willy Musheni mbote te à partir en direct ya États-Unis Willy Musheni Code Mboka Tabu Fatou Élisée Badiam Denzu Njubile Pedro Coste Coxe Maître Makoda étranger Paolo dos Santos na Angola Mama Mwilu Soise na Angola. Mama Mwilu yo yebi yo zalaka mingi na Edi Bolondo Falanga. Mama Mwilu Françoise Mwilu
Françoise Mouilou, Maman Mouilou, Françoise Mouilou, voilà. Donc, femme d'affaires. Et puis, na sanité, héritier Mvoama na kati Angola, héritier Mvoama na dish congolaise. Donc, Moutambongo, Oyo, à Zana kati Luanda, na PSP Bambote. Et voilà, on a traversé Genève vite fait. Mama Tete Liengo, la baronne, bateau Basimba Kanga. Na Mimi Bambi, la genevoise. Lisusu nani bato na tanga kawako o bapesaka nga lar o bapesaka nga te na tanga bango te pour nga na kosaka te voilà boko ka usanga so pamba pamba te et surtout que muta boté ne tinga na bwaka yo o libérer nga elo côté o no so bakosa ngai nsondo mingweno voilà bosasa nga ba boulot pamba na bwaka bino gratuit nga na saka na te so bosaka na kofinga bino ba vilebrequin ba paraprise ba phare avant phare arrière klaxon, pipi pipi, je vais commencer à vous insulter comme ça. Voilà, donc nous sommes vraiment contentés de la nouvelle Oyo. Yangwala na ye, na pese la bino. Voilà, Willy Moucheni, Code Amboka, yécoute na posang ça été. Oui, je crois na boaki nyonso, na boaka mère à palais, cheval blanc, cheval sans tache. Pour na clôturer, tolobika kaboye. Nyama makasi, tope nyama ya kanda, lion, to lienne. To léopard soko lingo yeba force na ye simba kaka mwana na ye simba mwana nkoi nde okoyeba oya simbi mwana ya nkoi abongisaka mbangu na miniti oyo okozwa carton rouge jaune esi esili rouge elingi loba quitter le territoire on est ensemble big boss fona katisa na États-Unis avant na silisa na pesi mbote na Canada mingi na Canada pour base Canada donc ba sponsor nanga Daki Mafuta Vieux Garde-robe Igeti Kamanji mwasi ya Julio Iglesias na Montréal kaka wana to pesi lisusu Marie-Laure mwaka poitrine électrique et to pesi lisusu Emazalou grand prêtre na kati ya Montréal voilà bato bazé belé Pedro Kossi na Miniki na sina Bwaki José Moko Africa Foot na Bwaki Maître Makonda étranger na Bwaki espace yango tala na kangina no munoko tango na kokoma koko na kokoma boy miniti na sale loko e fale na bwaka mutu me na bwaka binote maboko makasi boza nango tala risque na zana ngona osala video ah so na kwei na kino kwei la tikuna na autoroute botala kaka voilà merci à trop viens abino ya Bogar nga opesa mutumbu tete Dadi Samba na die donné Samba na London fille ya papa na pesi bambote ya trop yo bongisa mbango o matavion kalate lolendo ya nzinzi esukaka na kombo ozwa kombo e ozokende Lugano omoni foyer toponeli yo Lugano okende komela supu na Lugano ou bien na Saint-Gall eza na frontière ya Autriche okokende kuna voilà na ofinga tepo ndoki oya moi fier na ye yango yo kaka sala video na salela yo siko Sandroma na sangisela yo groupe choc okomona penza ke banzoi ya le big boss basangela yo elibala na yo pe na koboma yango na papa forme okozwa na yo Patrick Igor voilà